bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na liboso na bino pona kosala video oyo. Nayebi te mwa mikolo ebele vraiment nasalaki ba video te. Ezaki vraiment nayebi te bato bebe boluki ngai. Mais nasalaki mwa voyage muke na déplacer mwa muke. Nakendeki na Angleterre awa na bete mwa tour na Angleterre kuna. Donc nazongi vraiment mwa mikolo ebele bomoni ngai te, en tout cas Nzambe alimbisa polaire makamba koloba ezali na ba video fo kolobaka kotika ba video eza bien te. Nzambe alimbisa pe bandeko nyonso o bolanda nga na Deline Télévision bolimbisa. En tout cas nazali bien bato be ba mitungisami pe tuni mama Deline problème nini ozoyokana te boye nazali. En tout cas Nzambe azobatela toza bien. Naye kosala video oyo pardon. Naye kosala video oyo lelo. Normalement fallait nasala ta 2 vidéos mais nasala ka moko pour repoussani lobi pe na osala sous moko. Donc nazotia vidéo oyo comme ça lobi sous na otia vidéo mususu pona to lobea de mikolo na otia ba vidéo pona to lobea makambo oyo ezali pona kolobela vraiment. Nzambe amona moko na moko babone nyonso Deline Télévision Nzamba mona bino. Yango likam na ngai na loba soki okoti na YouTube fo okenda obeti penda Adeline TV. Soko beti vraiment bongo à la prière ebimisa o page na ngai nde okfini esika bakomi video na likolo wana. Place bakoma video soko fini wana nde omona ba video nyonso ekobima wana ekobima na ndenge kotelaki. Omona musu esali 3 jours, musu esali 2 jours, musu esali journée moko nde okoyeba ke video aussi natali o na natali te. C'est mieux faut kotalela yango nde ngwana po soki kaka bozo tala kaka soki YouTube atindeli bino nde botali wana eza momuke pasi boyeba te ta mususu na kolandisa penda ba video ebele ekoyebana te. Yango wana faut kobeta vraiment na place na YouTube obeti penda Adeline TV. Obeti vraiment Adeline TV nde ok na place au fini place okike place bakoma video. Place bakoma video nde ba video ekobima na ordre o ekobimela na eza ndenge kotelaki. Omona musu bate 2 jours mususu 10 jours nde o comprendre ke oyo eza asika si natalaki bien na natalaki te. En tout cas Nzambe amona moko na moko vraiment Nzamba za lokumu. Tobondela po ete tokende na oyo na saleli video lelo tobondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya. Papa toye liboso na yo, toye liboso na okolo tozobondela epai na otala ngai mwana yo na bandeko nyonso o bakolanda video o papa topesi yo merci na nyonso ozosala na bomoi na biso kolo topesi yo merci. O tozomona no tozomona tozosalela biso ya minene yango toye kopambola o toye kokumisa o papa kumama na opona nyonso ozosala katikati na mokili o papa po ete eloko moko to bato bazosala na mokili oyo ebombami na miso na o papa yo omonaka nyonso yango topamboli okumisama mpona mboka Kongo papa mpona bilaka na ozolaka biso na mboka Kongo kolo ata bapasi ata bitumba ata minyokoli papa toyebi ete yo ozomona nyonso poza na contrôle ya nyonso oyo ezoleka na Kongo yango toye kopambola o toye kokumisa o zwa lokumu lelo lobi pe libea na libela Saint-Esprit zala na nga na video o nazosala za pe na ndeko moko na moko akolanda video o papa sosolisa ndeko moko na moko a comprendre nini oyo tonga na saili video o papa na beleli o Molimo Santo o nyonso eza yo te eza musika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santo nde tobondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo amen. Bandeko na ngai naye kosala video o lelo
po naza na mwa mambo ebele to tchatcha na ba video awa na ndotia misu ba audio to tchatcha ngoka awa po na batu bo to yebaka makambo ndenge ezokende na mboka na biso po to yebaka nde makambo eke na mboka na biso. Video ono na sali lelo vraiment eza eloko moko ematinga makasi na ezwaki audio moko ndeko moko aza prophète prophète bon ndeka ba partage ba audio de je crois ndeko moko atindela yenga pe audio wana le na yokaki audio wana na baki wow en tout cas vraiment na posa bandeko nyonso toyoka audio wana eloko tonto lobela awa fallait na tiela binoka audio boyoka me nga moko na makampa koloba oyo ezokende kana audio wana donc bandeko na nga tolobaka loin de Dieu akuzoya na Congo, loin de Dieu azoya na Congo, to pesi ba message en tout cas to pesi ba message wana papa Simon Kimbangu apesaka message o lelo pe biso o tokomi kozwa pe ba message wana ke tozonga Congo ekobonga we ya Congo akozala na Congo wana nde pe nzambe azotinda biso tobondela bandeko na nga nzambe ye moko ayebi makambo oyo azolinga kosala na Congo aza na contrôle makambo nyonso ezokeleka na Congo mais le li azotinda biso tobondela biso tosalaka devoir na biso tobondela le biso tozobondela tokomona oye akosala ozomona do yango wana nena yebisa bandeko nyonso ke toyebi biso nyonso. En tout cas je crois que Congolais nyonso ayebi ke Congo wana eza na bilaka moko te akoki kobunga yango ke nzambe azopromete biso makambo malamu na Congo wana yango wana nga nakoyebisa bato ke lolenge nzambe atalisaki nga nzambe alobaki na nga mpe alobaka na nga mbala ebele ke na Congo wana bato mabe bakozala te yango wana c'est le moment yo ozolanda ngai c'est le moment soki oyebi ke oza na likambo moko oyo penza yo mozomona ke likambo o penza lelo oyo soki manzambe vraiment yesu mase aye lelo na otikala neloko oyo il faut kotika yango ko se débarrasser nango po nzambe alobaki na nga bato baza na makila bato bakozala te na royaume Congo bakozala te et puis nazomona yango na Bible le nazotanga Bible po na makambo ya Congo nazomona yango ke bato mabe bakolimwa na Congo o baza na Congo kuna o baza na makila bato na maboko o baza corrompu o basoutenaki bato batangisi bazotangisa makila bato to batangisa makila bato soki se repentir te avant we wana aya donc eza na temps o nzambe azotikela bango so se repentir te bakozala te na royaume Congo ozomona donc vraiment nga o nzambe atalisaki nga na révélation na beta yango aloba mutu nyonso oyo asoutenaki soutenaki Kabila akozala te na royaume Congo yango na bandeko oyo yebi ke osoutenaki Kabila wana donc po nzamba aloba na nga na 2006 alobi na nga bi Adeline soki esika bazo kokumisa président wana Kabila yo kokumisaka ete po aza oyo aye koboma peuple congolais bakoboma peuple congolais makasi ba poison ekokota ebele na Congo mabe ekokota ebele na Congo wana pe mitwa mayele nzamba baki akoboma bata mayele ebele wana azoboma wana na 2006 abina nga azoboma pe akoboma ebele yango na nzamba lobaki na nga ko soutenir yete ata na ndenge nyonso komona ko soutenir yete soki bato wana bato moko bozana bon bazokumisa ye ki Kabila za bien yo kokumisa ete ozomona bandeko na nga na kamwa ke eloko yango ti toyiti ba 2011 wana makambo zo machite na Congo nga na loba nzamba yebi makambo oyo nzamba yebi makambo o kuma azotika ka Kabila ngo boye ozomona do yangwana toloba nzambe asala makambo na ndenge na ye ti Kabila afanda wana bane nyonso oyo afandi na kiti ya bokonzi wana eza nango nzambe atikaki na ye ayebi ka ye kodetruire biso ye koboma biso me atikaki na ye biso tonyokwama tokufa tomona pasi na maboko ya Kabila na bato na ye
ozomona atikaki biso po biso nde bato totikaki nzambe biso nde totikaki nzambe yango nzambe alivraki biso na maboko ya banguna na biso alivraki biso na maboko ya banguna na biso yango tomonaki Kabila wana arumelaki ti lelo azofanda na ye na kimia na Kongo wana po nzambe azolibere nde biso sikoyo nde na maboko ya banguna bongo tokomona basor ya bato wana ya Kabila na bato na ye nyonso tomona sikoyo sor na bango ozomona donc eloko na sali video oyo pona koyebisa bana nzambe bandeko nyonso bolandaka nga babone nyonso Adeline Télévision na ba obo kozwa libakwa kolanda video oyo to fobo mutu totika mabe oyebi ozana mabe moko ozana makila bato na maboko se repentir senga bolimbisi ozandoki olokaka bato salaka bato mabe obwakela bato ba maladi ba makamde na ndenge se repentir senga bolimbisi tika misala mabe wana po omona makambo oyo kozala na Kongo bandeko na nazotanga ngo ti na Bible na Kongo na bato mabe bakozala te bato mabe bakozala te Congo po Congo tozolo bango bien Congo eza pays oyo ekomema évangile na monde entier leur ekomema évangile na monde entier yango wana ke Congo wana il faut bato o bakozala na kati ya Congo wana batambola na mibeko ya nzambe batambola na mibeko oyo ya nzambe po yango nde ekomema exemplaire o bato mususu ya ba pays mususu bakolanda nde makambo Congo wana nde bakoyeba véritable Yesu Masia bakoyeba nzambe oyo nguya nyonso bakoyeba ye ozomona biso ba Congolais bato tokomema évangile na Afrique mobimba pe tokomema ngo partout na monde entier bandeko nzambe alobaki na nga eza na mutu moko te o atambulaka na kobanga ye o aza na libanda ya Congo akozonga ko o atambula na obanga nzambe te azonga Congo te kozonga Congo nzambe abaki kozala facile te akofongola ka nzela na bana na ye ba o batambula na kobanga ye bango nde nzambe akofongola bango nzela pona kozonga Congo ba oyo batambula na obanga nzambe te nzele kozala te pona bango nzele kozala te yango c'est le moment yo ozolanda ngai linga otambola na via kobanga nzambe linga otambola vraiment na via kobanga nzambe po leri nzambe akosala makambo o mwe ya Kongo kala te tomona makambo ekochange kuna ndenge banguna batelemi ebele bazobundisa biso na Kongo wana do toyeba ke kala mingi te nzambe pa kotelema biso ka mabolongo na se biso ka prière kopesa ka mboka wana na maboko ya nzambe kobondela kaka nzambe azali ozomona mabe ekota ebele na Congo oyo tokokai ko imaginer te na Congo wana mabe ane salama yango na nzambe alivraki biso ti atiki biso pasi ekota makasi na Congo ti na niveau otoza nzambe atikaki biso po biso moko totambolaki mabe bandeko nanga totambolaki mabe bamikonzi o baza na likolo tozwi bamikonzi tozwi bapaster tozwi batu kaka soka komika na position moko fwa kota bonganga fwa kota na baloge fwa kota na baserti moko boye ozomona eza bien te nzambe asepela nango te mutu lere aza na poste moko boye pona kaka azwa mutu musu atangi classe na ye amoni bapasi atangi classe na ye baparent bafutele minerval akomi na niveau fwa banda kosala avant abanda na mosala bamikonzo baza likolo na ye il faut bainitie ye nde azwi mosala nzoka toyeba pete eleka bongo toyebaki deja ke na Kinshasa na surtout mwasi sozo luka musala bamikonzi be bande kosala ngo amoni ka mwasi kitoko eko luka musala atengi ba classe ne avant pesa e poste wana fa bimana mwasi wana nde akopesa e poste a okipe kutu te mwasi wana abala te ba mabe wana nyonso epesa nzambe kanda epesa nzambe kanda yango na nzambe omoni atikaki biso alivraki biso na maboka banguna na biso mais aye kotala alliance asala na bakoko na biso nde yangwana ezongisi na nzambe likolo na biso yango na nzambe atelemi
po akata likambo ya Congo atikaki biso tokende ti na suka na suka pe na moma o siko nzambe ndenga telemi boy ba o bakotika ka mabe te po nzambe sa telemi alobi mabe na malamu akosala o yazoka na kosala na mboka Congo biso to bondela kaka yangwana bato mabe nzamba kosipote bango te bato bazo bima mibali na mibali basi na basi nzamba kotika bango te na mboka Congo baotika la te na royaume Congo bakozala te yango c'est le moment bo se repentir déjà pour makolo ya roi wana roi divin eza déjà na nzela pona Congo wana yangwana nzambe asunga moko na moko vraiment ngai na kozotela bino audio ya ndeko oyo aza prophète na yokaki audio wana ntuka malgré ne bandeli eza na message moko ya mawa mais na suka na ngole alobeli mamba roi divin esalaki nga kitoko mingi esalaki nga esengo makasi na kotela bino audio wana avant na tela bino audio wana nazotela bino nanu audio moko ezali awa video moko natalaki bandeko na nga moko natalaki video oyo nalalaki te naokaki pasi moko bokoki ko imaginer te ngana papa Didier tolalaki te tokaki pasi ya makasi yango na oyebisa bino ke en tout cas mabe ekota ebele na Congo yango nzamba pesa biso mu Congo tokai kondima te ke mamba boy ko salama na Congo na biso wana tokokai kondima yango te mais esalama pe ezosalama tomona ndenge kaka na uti koloba mutu atangi ba classe na ye amoni ba passe na ye alinga zwa musala ba o bazana mikonzi wana bakota ba loge ba kisi na bango il faut ba bima na bato wana ezala mwasi ezala mobali faut ba bima na ye do makamu o nzoka ebanda na okala oyo ba dénoncer oyo eza lisolo ya ba joueur oyo ya Congo na biso en tout cas baosala banquête nango baosala banquête po batala makambo oyo toyebi te so bakanga bango to ndeni po ekoma nango ebele nzambe ka afa sukisa makambo oyo do tosali mabe ya niveau na niveau makambo so toyoka yango ka na sango tozoyoka ka ndenge toloba boye mais ya komona yango mpenza boye eza pasi makasi esalaki pasi tolalaki te na papa Didier esalaki biso pasi makasi voire même tobondelaki mpona bandeko o bakutana na ba problème o mwana akoli na ye azobeta bale ne banda bo mwana beti na ye bale na ya forcer po azoko envier ba grand joueur ye pe lobi akoma grand joueur eza mabete mwana beti bale akoma na niveau mobo po akoma professionnel po akoma na niveau likolo bazo yebise ifa pesa nzoto mwana mobali apesa nzoto pai ya bango su mibali babima na ye nzoka nde banda kosala mabalobi ça fait 20 ans poka moyena tela bino video yango ezate na otaka parti wana ya audio wana na otaka parti wana po video oso na bina tango peut-être bakoya kofunda to batela chaîne quand même moyena tela bino ezate mais na suka ya video oyo na kopesa bino place ni boke kotala video oyo ngana talo elalisa ngate ngana lalite papa Didier lalite toki mitema pasi bino pe fubo yoka o biso to yokaki bino pe fubo yoka boyoka audio boyoka video oyo boyoka mamba olobe na video oyo po bino pe boswa mitema boyoka pasi poto bondela pona makambo ezoleka na Congo na biso yango futo lakisaka ba mabe nyonso o biso tozomona foko lakisa yango batu ba mona po to kende na mabondeli po so to fandi kaka boye moye to telema na prière ezate yango moninga mama Deline na yaka le nyonso ko motiver bino ko lakisa bino tala makambo ezoleka boye na Congo tala makambo ezoleka boye na Congo yango na yaka koloba ozomona do video ona osa je crois que ozala des vidéos na latika elamba oyo nazo sala kaka na expliquer bino ba makambo je crois que ozala des vidéos
so pe ezala moko problème te mais na ko sala des vidéos so que amis balé na koma au numéro 1 après na koma numéro 2 zomona do yangwana bande ko na ngai nazo yebisa bino koya ya roi divin ekozala somo na Congo koya ya roi divin ekozala somo yango ndeko nyonso ozolanda nga mibongisa déjà na temps oyo oyebi kosala makambo oyo mibongisa ba victime bazali biso toloba ba victime wana tobondelaki mpona bana wana bana wana o lelo pe bakoma déjà mikolo etikala bango na mutu avant nakota na poste oyo nakoma na poste oyo nde tala na bima na entraîneur nanga na bima na patron nanga na bima na ni siko yangwana na Congo na biso nzamba lobaki bato bazana makila bato babomaka bato bakozala te na Congo wana so bo se repenti te bozala te eza boboma bato spirituellement bato nsu baboma bato spirituellement yebisanga sikoyo mwana mobali yo pe mwana mobali oza patron to entraîneur to soki nani na nini ale sikoyo po mutu o pesa ye position na ya zo beta na ye bien faut pesa obima na ye lero ozobima na ye wana boyebi makambo bozozwa na ba vie ya bato boyebi biloko nini bozozwa na banzota bato eza ba condition o bazotinda bino lelo pe tomona ba pasteur ebele baotinda bango makambo wana bobima na ba vierge bobima na basa mabala bayebi pourquoi bazotinda bango babima na basa mabala bayebi pourquoi bazotinda bango babima na ba vierge bayebi donc vraiment nzambe asunga nazolakisa bino poto mona niveau pena yango nzambe atikaki na ye Congo atikaki Congo yango ndeko nanga se repenti koya ya oin ekozala somme papa Simon Kimbanga lobaki yango oin wana lera akoya na kanda moko toyoka mpa ndeko oyo toyoka na audio ona otiela bino boyoka makambo oyo alobi wana koya ya oin ndenge kozalela toyoka yango pe tokoyoka yango vraiment ndenge ndeko oyo nzambe alobi na ye bozela na luka nakoma kaka na miniti oyo na otela bino yango koma kaka na miniti oyo na otela bino yango po nalingi ba problème te to batela quand même chaîne boya kofunda biso tozwaki nini je crois que awa eza bien natela bino yango comme ça boyoka bino moko eza émission eza nini nango oyo eza émission basalaki pona banquête o bazosala eza bato badenoncer makambo oyo elekaka awa balobeli kaka na football na Congo po bazwa mutu batombola mutu babanda kosala ngo babi ça fait 20 ans basala makambo oyo mais nga nazoloba ke ezaka na football te na ba département nyonso na Congo makambo esalamaka yango na nzamba azelisa biso lisusu te na Congo nzamba azelisa te mabe otokanisaki esalamaka na mamindele nzoka nde na Congo se banda de akosalama kanda nzambe ezali kona biso te ndeni bozala natela bino boyoka Traduit en français, regardez. Petit langai, toyebi ke obetaka bali bia ochaka babi kitoko mais yo lingi no sacrifice te oyo bazobeta na poto bazosala basacrifice yo leki bango na nini toyebi ke yo ozalaka musulman ya kaka président ali ya mbala moko bie tosinise yo obandi kobeta bocomprendre boyoki audio wana bien abi petit nanga Seigneur noko okuti korepeta ngo te donc abi toyebi ke yo ozalaka musulman donc ndenge na yoki awa azotindela mwana na maloba donc mwana na aza musulman aboyi na ye kokende mokutu bamizima mo bazalaka honete moko leka pe biso aboyi ne koke kopesa nsima aboyi na ye sikoyo yango na ye azoloba ne oyo nayebi te soki aza nani boyoka nka bino moko na suka ya video oyo na kopesa bino place boke kotalela makambo oyo
na pe sabino comme ça boyoka bolanda video wana ebandeli pe suka boyoka somo soko olala na kimia soko obondela pona Congo wana te makamba boy na kati ya Congo na pasi na mitema raisonner za siko na place ya mwana oyo o bazotindela audio oyo abeti bale na kitoko abetaka bale na kitoko siko ye azoloba na ye o na ebite twaza na nzana zongisa lisusu donc petit nanga nokoka kutu korepeta ngo te nzambe ma boza na zongisa lisusu po boyoka boyoka epi na otiela bino mobolanda ngo do tomona niveau mabe oyo ezokenda ko yo nzambe amemaka nga kuna na sala na video nzambe amemanga kuna kotalisa nga likolo ya pasi bana mibali baza na basi na bango na ndako likolo ya pasi bazokende kosala nino kosala na benga nka kindumba nzomona kokende kobima na batu na batu kuna po bapesa bango bambongo po bakolisa batu na ndako ozomona donc vraiment mabe ekomi ebele vraiment ba victime o bandimaka makambo oyo en tout cas basenga pe ka bolimbisi po bakoka pe quand même koboya basenga bolimbisi pe babondela biso tobondela pona bango o nyonso bayibaki bango ezongela bango bamsusi bakola na bango pe donc en tout cas ndeko okoyoka audio okotala video opona opesa bino mobotala ndenge ezaleli awa yango oyo nazozongisa ngo lisusu po nazozongisa ngo lisusu Traduit en français, regardez. Petit nangai, toyebi ke obetaka bali bia ochaka babi kitoko. Mais yo lingi no sacrifice te. Oyo bazobeta na poto bazosala ba sacrifice yo legi bango na nini. Toyebi ke yo ozalaka musulman. Jaka ka president ali ambala moko bia tosinise yo obandi kobeta. Alors, boyoki makambo wana ko abi o babeta na poto yo leki bango na nini ya kaka president aliambala moko o bandeko na nga tokomi wapi na Congo et puis émission bande balobi ke makambo wana ndenge basali banquete babi esali plus de 20 ans banda makambo wana ebandi na Congo vraiment nzambe asunga biso we aya po makambo nyonso bato nyonso ko bakozala te nzambe deja akolimwisa bango so pa kolimwisa bango so pa osala bango nini nzambe kayemoka yebi bakolimwa bato o baozala te bo bato basalaka mabe boye bakomérite so baserepenti te basengi bolimbisi te bakomérite ata te ke tomona ta bibembe na bango tolela bango mpona nini makambo boye do bakisi na bango basimbaki do muta koyi kosala likambo na talent na ye te na makasi oyo ya nzambe apesi ye te taboyoki yango bino moko na suka na opesa bino mposo na pesi bino sikoyo bokima boyoka bosisa video te donc yango wana nakokaki koloba ke yango wana nzambe alivaki bino na pesi bino nanu exemple oyo eza preuve à l'appui po boyeba ke yango nzambe alivaki biso na maboka bakabila tala na maboka Rwandais bakabila wana ayeti ayekofanda oyo azaki ne kadogo na babuti na ye wana mais ayaki kokoma président na Congo pendant 16 ans eza kaka nzambe fa livrer biso eza kaka nzambe fa tika biso modèle wana yo nzambe atikaki biso nde to comprendre mabete meleke bele tozomona ke na Congo wana eza kaka nzambe mutakosala eza kaka nzambe mutakosala nazotela bino audio oyo nayokaki esengole nayokaki audio wana nabaki wow nzambe vraiment azwa lokumu na makambo o tozoyoka makambo ya pasi mais oyo le toyoki yango malgré makambo pe ya pasi za na kati ya audio yango mais en tout cas o alobi po na loin ya Congo en tout cas na lobi penza nzambe azwa lokumu et puis nazo confirmer yango na mutu nyonso o koyoka audio oyo en tout cas nazo confirmer yango ke loin azoya kala mingi te na Congo wana loin ya Congo azokoya roi divin azokoya oyo fumuki mbangu alobaki azokoya na Congo wana
ngana yo to milengela to mibongisa to tika mabe to tika biloko oyo nzamba ko permettre akolinga te po wana aza Saint-Esprit ye moko akozala siko na trône ya bokonzi ya Congo donc wana akozala mutu o aza rempli na Saint-Esprit ozomona donc eza siko nzambe ye moko alingi a diriger Congo alinga diriger Congo yangwana vraiment ako permettre te batu mabe bazala donc wana akoya ekozala somo natira bino audio avant natira bino audio po boza sipite ne bandeli alobi ke nzamba talisaki ke président Tshisekedi bako assassiner alobi ke soki ba assassiner ke batu babimate au soulèvement moko esalami batu nzamba batu babimate po basoda o bazana libandana bazozelaka soki basali événement na basali à l'après bako beta batu masasi boyo kai mondenga koloba nga mama Delina lobi boy président Tshisekedi aza pe mutu ndenge papo ya prophète o ndenga pesi message na ye biso toyoki message o ya pesi nga na yebisaka bino nzambe so apesi nga message na ye bisi bino ke nzambe apesi nga message boye ba message pe nzambe pa ko lobaka pa na ngate aloba pe pa batu mususu so na yoki pe ba message batu mususu batindeli nga en tout cas na zwaka ndenka bibebi to examiner ba message to prophétie na examiner yango so na monike na ndima na ndimi soki pe na monike ndeti boye alobi na biso ke batu na Congo babimate jour wana so ba assassiner président boye en tout cas nga mama Deline na kobenga batu na ngai na koyebisa bango ke soki babomi président kuna bobimate po soki bobimi bakoboma batu ebele basoda o bakobima wana la majorité baza ba infiltré baza vraiment basoda na biso te bakoboma batu ndenge nzamba talisaki ye ozomona bandeko nanga les prophéties yaka nga mama Deline so bapesi prophétie babike te to sala boye to tia boye to zongisa boye nga na oyoka nanga na saleli nanga yango po ekokute nga iloko te so na saleli yango mais soki mutu wana apesi message oyo akosi na ye ndeko nanga problème te yo salela yende mutaoza na problème na nzambe ozomona yende mutaoza na problème na nzambe so muta pesi o message apesi message ya mabe eza lokola exemple na opesa muta bengi nga bi mama Deline nzamba lobi na nga journal elo okobima te so obimi mabe ke komelo na libanda ok problème te nga na tosa na nga po alobi nzamba lobi ozomona na tosa na nga na fana nzambe na fandi na moyena bimia te Seigneur yo lobi ke so na bimi mabe na tosi na fandi po na boyi na nga na bima na tosa te mabe eyelanga siko soki mutu ana kosi na nga po alingi te nga na bima eza problème na ngai te eza problème na ye na nzambe nga na memi na nga lisumu te po na tosi yango na saleli yango eza nango lisumu te eza nango lisumu te po eza nango prophétie te ke balobi ke finga mutu zongisa boye sala boye te eza nango kaka eloko mo yango na yebisaka bandeko ke le tozo babotia baprovision botia na bino kaka po ata soki crise alimentaire yango eye nango te okopedre no eloko to kolia nango ka biloko yango ekosunga o pe na batam mosusu olie yango pe oekonomize pe mwa mbongo na ozalaki nango opedre eloko te mais eza kutu bien ke soki crise yango pe ye ekuta pe ake lokolo tosaki na yo ozala na problème te ozomona yango nga na prophétie o nga na yoki ndeko oyo prophète oyo a partager na lobi ke na koyebisa pe bandeko na nga babima te soki bayoki ke ba assassiner président Tshisekedi kuna menga na zoloba nga mama de na zoloba nzamba mpuntulendo azoyoka nde na oloba boy pe na prière na nga banda na yokaki message oyo nazotia yango na prière na nga soki kokufa ya président Tshisekedi wana ba assassiner ye so eza na volonté ya nzambe esala ma problème ya te po eza volonté ya nzambe mais soki eza volonté ya nzambe te eza kaka banguna
po corps na bango basalaki na ye ta mususu atali abite nga na ko trahi mboka na nga na niveau ote aboyine na corps wana yango bangi ba boma nzamba confondre bango nzamba confondre bango a confondre bango kokufa ya président Tshisekedi selon ndenge na yoki prophétie oyo ma prophète o apesi soki eza ke nzambe mutu a permettre yango ndenge ya lobi ke eza nzambe azo permettre yango wana problème ya te eloko nyonso nzambe akolinga kosala pona avantage ya mboka Congo. En tout cas toza na choix te toloba nzambe zwa lokumu po eza mokano na yo mais soki eza mokano ya nzambe te mokano ya banguna ya bafiti ya baeuropéen ya barwandais ya bapays nyonso oyo bazobundisa biso en tout cas nzambe akoconfondre bango esika bazoluka ye akufa kokufa te akufa te soki eza bangi baboma ye mpo na likambo moko oyo ye aboyi bango basala na Congo wana nzambe wana aza nzambe akobundela ye po aza pe mutu aza na mwasi aza na bana aza na baleki na ye aza na famille na ye baza na posa na ye mais soki ezali ke nzambe apermettre yango pona ye moko ayebi pourquoi a permettre yango wana nzambe azwa lokumu mais soki eza banguna en tout cas nzambe aconfondre bango po biso toyebi makambo ezoleka na kati kuna te biso toyebi te ozomona po tomona kaka boye bakonzi na biso ebele bagénéraux na biso ebele bafandi kimia bazokoka mpenza kotelema makasi te toyebi te oke baza na minduki boye na mituna bango batia bango minduki boye yango wana le tozobondela toloba nzambe oyo amonaka makambo biso tomona te biso toloba na biso tokokritike tosala nyonso mais oyo eza réel nzambe amonaka ozomona do yango wana eloka na ngai naloba yango wana ngai na yoki na ngai yango pe na koyebisa bandeko na nga babima te soki baassassine président babima te pe yo ozolanda nga yebisa pe bandeko na yo yebisa bango et puis nazwi message ndeko moko atindelaki nga vraiment ayebisi nga faut ko insister bato na Congo batia ba provision batia ba réserve ya mai na ndaku batia ba réserve ata ya ba biscuit o tolobelaka période moko po balobi ke mabe moko ezoya balobi nga nzambe alobaki na nga bandeko alobi na ngai ke bobondela pona soki bobondeli te pona Congo makile kotanga ebele na Kinshasa pe ekekota tina ba Congo na osala on a deuxième vidéo to mona makambo ni siko ekomi na ba Congo bandeko nanga to mona makambo ezoleka na ba Congo na moment o tozali na otiela bino vidéo po kaka na kokata ba parti o YouTube elingaka te na otiela bino yango po tolobela makambo ka ya Congo na deuxième vidéo o na osala o na otiango numéro 1 wana na otiango numéro 2 na osala nka siko nzambe azala na biso vraiment na Congo bozela na tiela bino sikoyo audio ya ndeko na biso wana eza ya mibale na tiela bino audio wana ye comme ça boyoka bino moko ndenge alobi vraiment soki lelo oyoki ki babomi Tshisekedi babete masasi kobima na loyenge te okene komarche okene korevendiquer surtout okene kopiller komeka kutu te. Le peuple doit comprendre, doit connaître ces choses. Ézéchiel chapitre 33 toza ba sentinelle toza na pona sabino foboyeba mamero ezoya na mboka soki oyoki babomi Tshisekedi Félix
babeti masasi vanda na ndako na yo parce que ba militaire oyo barobima pour mettre de l'ordre dans le désordre bakozala ba militaire oyo boyebi bango te bomona bango peti donc etali bango te bakosan foutre na bango bakoboma population namoni mbula ezobeta mbula ko ya kini wana penda na moi makasi yoka mbula ezokweya bazotire masasi boye nalobi bazobeta yango likolo te bazobeta yango boye face à face namoni bajipe wana ya barégion militaire bajipe oyo ya FRDC oyo ezalaka na bamitraillette likolo blagi te makambo eza somo yango omonaka président Félix avandaka na Congo te alingaka toujours akende libanda azalaka mal à l'aise na Congo ye moko ayebi bandoto alotaka ye moko ayebi bavision ya zwaka na ntango akendaka kotalisa makambo na ye moko ayebi makambo bayebisaka ye kuna komeka te oyoki lelo babomi président babeti masasi peuple congolais bokufi déjà trop mpona mamboko oyo Congo ebomi peuple baautorité ya mboka babomi population d'une manière d'une autre na Beni babomi bakati baviolé insécurité na Kinshasa bakuluna bazoboma. L'insécurité c'est quoi? C'est l'absence de l'autorité de l'État. Donc c'est toujours l'État qui est en faillite sécuritaire. Nzala, l'État incapable, il y a qu'à concrétiser, il y a qu'à réaliser Boukangalonzo pour nourrir le peuple congolais. L'Osso Bumba et Kindawapi. Le Congo importe plus qu'il exporte. Balance des paiements déséquilibrée, négative. Alors, peuple congolais, il faut y aller makambo. Sinon, au Koufalobola, Zoba. Mon peuple meurt faute de connaissance. Vous devez écouter les hommes de Dieu, écouter les prophètes. La minute où les prophètes n'est pas dans makambo. Ce n'est pas les chefs de l'État, non. Ce n'est pas les premiers ministres, c'est un païen. Ce sont les prophètes, la minute qui sont les hommes les plus importants dans la RDC. Parce que les prophètes, nous avons averti, la Bible déclare, la parole de Dieu est claire. Dieu ne fait jamais une chose sans en révéler un prophète. Dieu ne livre jamais une ville, un pays, sans informer, se préparer, et puis, nini. Voilà. Écoutez les prophètes, les vrais prophètes, et non les faux prophètes. Les faux prophètes vont vous désorienter. Écoutez les vrais prophètes. Priez, demandez à Dieu, conformément à Jérémie 33.3. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, les choses que l'homme ne peut voir. Mais Dieu voit tout. Donc c'est ça. Tshisekedi sera assassiné, ils ont un compte à rendre. Et Talibiso, T. Et si Kassinaki Bakor n'a pas comme président, Nana Otozalaki, T. Mbongo nae dans la Zolia, la famille nae, Nana Otozolia, T. Alors, ce qui va mieux, Nana Okelibana Koluga, Nini, Okeneko revendiqué, Nini. Soins médicaux, fiasco. Gratuité et enseignement, fiasco. Développement pays, fiasco. L'insécurité, fiasco. Gouvernance Mobimba, dans la totalité de la globalité, fiasco na fiasco. Le peuple ne s'est pas retrouvé na reine, il y a pouvoir. Il y a Félix Kakengo, il a consommé son pouvoir. Dieu a laissé qu'il a consommé en haut. Voilà. Mais comme Nasuka, il doit maintenant céder la place à celui-là qui vient loin de l'éternel. Loin de l'éternel pour le pays. Celui-là qui est choisi par Dieu pour diriger le pays. Comment il prendra le pouvoir? Il y a un mystique, il y a un mystère en Zambie. Comment loin de l'éternel prendra le pouvoir? Il y a un mystique et puis il y a un mystère en Zambie. L'Olengeni Kabila Joseph comme président. Comment Joseph Kabila est devenu président? Comment qui était Joseph Kabila pour devenir président après la mort de son père? Qui était-il? C'était par la puissance
du Saint-Esprit. C'était la volonté du Tout-Puissant, la volonté de Dieu. Alors, de la même manière, Dieu a fait des Kabila présidents. Dans Mboka Oyo, il y avait des têtes, il y avait des noms, il y avait des puissances. Mais Dieu a pris un petit Kadogo à comme ses chef de l'État. De la même manière, Dieu, il va prendre quelqu'un d'autre à hauteur de pouvoir. Kaka na ba moyenini, kaka na ba mystique na ye, pour nzamba za kolo mystique et qui a donné les raté. Donc le peuple congolais doit être au courant. Le peuple congolais doit se préparer. Par bomi chef de l'État, c'est Dieu qui a permis que cela est arrivé. Parce que Dieu a un plan, il a un plan merveilleux pour le Congo. Il dit, j'ai pour vous le projet de bonheur et non celui de malheur. Bossa me la pona mboka, mokonzi azoya ya sika. Bolingaye, nane bolingaye boebate. Pour la Katinaye, Jésus-Christ en personne a s'incarné la Katinaye pour développer le pays. Parce que la prophétie de Kimbangu doit s'accomplir. Un monsieur qui vient avec 3 pouvoirs. Le pouvoir politique, il va changer la politique du pays. Le pouvoir scientifique, mais invention, il y a danger au salama. Le pouvoir spirituel, il va commencer à dire des choses qui vont commencer à s'accomplir, à se réaliser. Que Dieu vous bénisse. Toyoki ndenga lobi esili te natia su mosusu ye kaka toyoka ye mokonzi wana oyo azoya oyo spirituellement tobenga ye David parce que akweyisi Goliath omona ba œuvre na ye akotelemi na Rwanda invasion militaire na Kigali. Oui, Félix a commencé à la monter parce que à la dimension spirituelle, il y a un terme à Kagame. Félix ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas la dimension spirituelle. Il y a un quoi il Kagame. Soit mais qui doit vous comprenez? Vous allez voir des choses. Nous continuons à zoya au télé mais la Rwanda blague qui a réglé bango. À Rwanda ko fou comme la Congo. A régler compte. A un esprit na kati na ye. Esprit wana na mokili zate. On a président des États-Unis, rien l'autre côté. On a président de France et l'autre côté. On a ceux qui la Belgique et l'autre côté. Mutuana zoya côté les mais américains. Ba oluka ba bomaye mais rien. Nzamba lobi oya omegosi mara suki na ye moko. Yema au payer, yema au régler quoi compte. Donc, ce qui va pour le président, qui se dit, Kobi Manayote, ok, ni na balouinge, au pillage, mi chopo na yobi malibanda. Le colo à faire est passé, le colo, d'ailleurs, na Congo, au pied nini, na Congo, au pied nini. Le colo à saga foufou, mi chopo na yobi malibanda. Na moni ba militaire, na moni Kinshasa militarisé. Na moni ba point chaud nyonso ya Kinshasa tondi na ba militaire na ba rond-point nyonso te tondi ba militaire lemba super Pandal rond-point Ngaba partout Kitambu na moni ba militaire ba envahir Kinshasa et sika ba wuti na yebite et puis ba ko beta batu masasi batu nyonso ba ya ko telema pour manifester va revendiquer contre structure wana bato wana bakobeta bino masasi oyoki babomi président kolobala vanda na yolobaka que la volonté de Dieu s'accomplisse, c'est tout. Reste chez toi. Obimi na loyengi ozwi masasi biso to avertir yo otie teti etali yo. Nous sommes des hommes de Dieu tozomona oyo bino ozomona te tozala misu ndenge moko te na bino. Nous avons été choisis par Dieu pour faire son travail spirituel. Je suis prophète, je vois des choses que les humains ont raté. C'est pas tout le monde a mon arango. Et ça don de Dieu, ça li kabo, baluka angote. Makamanza me baluka angote. Nzamba oluka yo. Soki nzamba na besoin na yo, akoluka yo. Makamanza me baluka angote. On a comme un grand prophète, baluka angote. Mamanzambe, batangela angope classité. Ba classe on est dans la forme kara ya masolo et ya ba protocole de bengango hein ils ont ba cadrement aux monde mais molimo nde oza na kati
ye moko ndazo loba soki ye moko akoti na kati na yo on a besoin de encadrement parce que ye moko encadrer yo ye moko otambusa on a règlement na ye oyoki babomi mokonza mboka kobima libanda te oyoki bazopie kokende kopie te po bibembe ekolala na mabele na Kisasa bibembe kolala na mabele sont morts eza ba compte à rendre moko très pénible. Dieu a permis que ces choses arrivent parce que derrière tout ça il y a le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Dieu avait déjà averti à Félix de laisser, mais Fachi ne veut pas laisser Tshisekedi à s'accrocher à Boyko Nzambe. Alors, le royaume y a Boyko Nzambe, nous n'avons pas livré l'Éternel va donner la force et la stratégie à tes adversaires pour détruire. Je répète ça. L'Éternel va donner la force, l'intelligence, la stratégie et les moyens à tes adversaires pour battre yo. Peuple congolais, vous avez la naïveté. Faut averti. Ézéchiel chapitre 33, Tobeleli. Tobeleli pour, puisque nous avons dans Nzambe, nous avons alors il faut avertir Bino parce que le Congo a aussi besoin de sa population pour son émergence. Je répète ça. Le Congo a besoin de sa population pour son émergence. C'est la population qui paye les impôts, qui contribue. On n'a pas besoin qu'il va contribuer le Bakoufa. On a plutôt besoin, c'est le contraire que nous voulons, va contribuer, va se multiplier pour que l'État a comme un moyen conséquent pour définir sa politique au profit de la population. Ah, il va mener si vous allez dire, il va mener. Pour moi, je suis à hôtel et la Rwanda. À hôtel et la Kagame, à niveau où on a idée. Na prophétisaki la mission diplomatique. Il y a Rwanda na Congo, Abou, Pia et vice versa. Ambassadeur ya Congo na Rwanda sera rappelé. Ambassadeur ya Rwanda na Congo sera chassé. Et puis fermeture à frontière. Peuple congolais au bazan na vivre na Rwanda. On va traverser la RDC. Peuple rwandais va vivre en RDC. Et voilà. Kagame va essayer à Omeka. Nenga meka ba esprit abatu. Mais en coup de na esprit. Pour télémélaï ma casse. Invasion militaire à Kigali. Je vis ça. Je vis un désarmement. Je vis le FRDC désarmer l'armée rwandaise à Kigali. Oui, nous sommes dans un danger. Comment c'est impossible? Ah oui, impossible aux hommes, mais possible à Adonai. Dieu a livré le Rwanda dans la RDC. Ce sont des choses que vous voyez. Développement intégral. Beaucoup l'IA, beaucoup MELA, beaucoup CPLA. Mais Oyazoya, Azana Mibeko, pour redresser Mboka, il va utiliser tous les moyens nécessaires, même s'il faut frapper, chicoter, pour éduquer les Congolais. Mouta corruption, bata corruption, bata corruption. Boyeba, qu'on se dépouiller la corruption. Bata corruption, vous devez vous dépouiller. Vous devez oublier la corruption, le tribalisme, le népotisme, le clientélisme, le clanisme, le favoritisme. Ces choses-là, finies. Maintenant, c'est la place à la méritocratie. Priez pour les pays, priez pour le Congo, parce que l'Éternel a établi son quartier général, son QG, à Kinshasa. Ah, le Bamen Sigozali dit, le Bamen Sigozali. L'Éternel a établi son QG, son quartier général à Kinshasa. Moutaromeka Azati. Le Congo va se développer. Le Congo va s'imposer. Ils auront besoin du Congo pour la stabilité de la paix et de la sécurité dans la planète Terre. Ils auront qui? La fameuse puissance occidentale.
bakoluka Congo baminere ya sika ekobima na Congo. Dieu a révélé baminere na moni liquide moko boye na bito eza nini susu liquide moko boye ezobima me na bio eza nini baobiza baminere oyo nanu mokili eyebi te eza baminere oyo nanu Congo mokili découvrir te bakomona yango na Congo badiama ekobima miba wana miba ekokota mongo na mboka jekamine wana nzamba komultiplier baminere na Congo na moni fleuve Congo ezobimisa bambisi na abondance bomoni Thomson wana comme eloko moko ya le passé Thomson mpiodi comme eloko ya le passé okolia mopongo okolia munganza ya solo okosepela. Donc en tout cas mais oazoya le monsieur là le jeune là qui vient aza mutu moko il va imposer la discipline style de vie au subi na balabala fimbu balobi katisa na zebra balobi katisa na passerelle yo katisi na nini bakotando fimbo na idée il va redresser bato bakanza comme il est homme de Dieu ils vont croire que il sera large. Non, il ne sera pas large. Il va frapper, il va éduquer. Parce que Moussala, il fait mounana dans un temps record. Donc c'est ça. Donc au méca, au détournement, au viol, au professeur à l'université, à coucher étudiant, tu vois, toutes ces choses-là, au écosile là. Donc dans un pays normal, dans un Congo, un pays normal, un pays digne, il y a un pays. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. Qui vivra, verra. Shalom. Qui vivra, verra. Amen. Amen. Donc, toyoki ndenge prophète nebite so ikombone nani nazwaki kaka audio batindela ngaka ba audio en tout cas na sepelaki na ndenga lobeli surtout likambo ya roi divin ndenga lobeli vraiment na sepeli makasi nzambe azwa lokumu toyeba ke tomibongisa déjà pour roi divin papa Simon Kimbangu alobaki okokuyale ya roi divin ekozala somme donc nge lobake yo muto sala bo ndenge kaka mombalo alobi yangola tomi bongisa vraiment na makambo nyonso na suki wana na lakisa bino video wana ona lobi place ni bozulango video ona la kibino na yebisa bino na po na suka. On passe maintenant à notre page des... yangoyo donc eza na na masolo ya mboka doso obeti masolo ya mboka TV nde okomona ngo ekoti 8 jours passés masolo ya mboka omona yango bakomi titre nango batie somo ba joueur bakoma ba PD po bazwa bango na ba équipe do yangwana do so obetika masolo ya mboka omona yango ekobima ekoti 8 jours passés ndenge na lobi ke so obeti masolo ya mboka TV après kende na place bakomi vidéo o cliquer place à vidéo wana à l'après ba vidéo nyonso ekobima yo otala yango ekotaki 8 jours passés donc lelo nde eza 8 jours passés lobi ekoma peut-être 9 jours passés là yo olanda vidéo oyo nayebi te soko olanda vidéo o moko nini otala yango en tout cas na na deuxième vidéo on a sali première vidéo na latika elamba on a autre première vidéo toke na deuxième vidéo to lobela makambo ekomi na ba Congo donc vraiment bandeko nanga to lala te to continuer ko bondela mabezo kota na mboka na biso makasi toke na deuxième vidéo yo olandi vidéo olanda pe deuxième vidéo na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia eza na bino toke na deuxième vidéo. Merci.